Voilà, merci tout le monde. Bokoto solo là, merci. Mikole Bele, tout ça les vidéos te. Bandeko bokoto solo là, l'air est grave. Nenge to ibsaka bino chaque fois. Merci à tout le monde, merci partager vidéo. To partager vidéo parce que ça fait un bon temps na tout ça la vidéo te. Mais nécessité sengi na yana le kato solo la bandeko bozola nangai. Merci à tout le monde, merci Naïto Solola. Je crois que mon titre na biso na lobi en bien Tatanzambi a rejeté le pouvoir de Félix. Naïto Solola na binonyo so bande kubola nangai. Naïe pona ko koyoki sabino pe lisusu merci pichu kitoko. Koyoki sabino audio moko boye et si ebima il y a cela 2 ans. Merci Yves Kolusa. Donc, to solo la moi un peu. Na comme si Tatanzambi nenga pesi sous makasi. Pour na yeli boso na to solo la. Batebele bo bengi ngai bolobi. Na zomo na te. En fait, ils ont ngote ke naza maladité, naza na maladité, ezake. Mo que senga rafo ko vanda. Ko zata encore réfléchir un peu. Malheureusement, ton commission est bizarre. Tu as la souki n'engé commis moi au quatre souki zate. Et c'est quand même une abîme toujours une image au prix ça la bien. Donc il a fallu que tout soit temps un peu à réfléchir, à ta la makamnengo zotambola. Il y a des fois il faut qu'on soit observation, c'est très important. Bande qu'on aille pour tout solo parce que mingi a kolobezali tout solo là. Parce que ceux qui te solo l'ité maramozo le kanamboka ça je voulais toujours dire ngana yo ceux qui te solo l'ité maramboye le kanamboka kozala pasi mboka wana ekobika kaka na diaspora. J'espère que boyoka qui dernière sortie à meeting ya Fayulu na Kinshasa lo bakon que la diaspora préparez-vous pour venir sauver le pays. Donc bande konanga ezali très important au milieu bayo diaspora que bisonde tozali le seul auto ko sauver mboka wana soki ngana to leki to lobite bande konanga ekozala pasi parce que ba TV na bango balobaka te peuple wana za na mboka azali informé te azali sous-informé ba leader na bino ba politicien na bino bayaka jamais koyebisa peuple ndenge makambo ezali kotambola. Voilà, balobaka jamais ndenge makambo eza kotambola ndenge singeli. Bayaka balobaka bango ba discours moko boye bezanga tina au peuple aza kozela te. Mais moi je pense que situation ya mboka lelo izo senganga na yo tomeka un peu koyeba kozwa conscience na biso. Merci à tout le monde bandeko na ba kozwa libako la nanga ba liboso boza na YouTube partout. C'est Ipo Aiza membre ya peuple mokonzi peuple souverain, le gendarme du peuple. Bandeko na yeto solo bino nenge boye baka mezole kanamboka mais la ko préféré avant na banda parce que zali message moko boye ezali prophétique makambo ngana lobaka banda kala ona loba et ba auto tindela ngai vidéo moko lelo eza audio oyo eye juste ko sangsa makambo nyonso ngana loba bande ko soki na yaka na lobela kabino makambo nyonso na boyi ke lobi ngai nazala condamné et pas y a Tatanzambi qui est au qui ont maloba pour na peuple wana ou loba quitté. Na rappela kabiso chaque fois que nous sommes un peuple de Dieu. Yo mutozo landangai yo congolais bantou zairo zo landanga na linga kana rappeler yo kozali peuple ya Nzambe ozali peuple oyo yo botanga na Bible. Bible o botanga kezali histoire na yo mutozo landanga. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les vrais Israël de Dieu. Chaque fois Israël Israël moko salam na maboko ya batu na 1948. Ce qui Israël est en 1948. Bosiko tangu ba beta masolo ya Bible Israël ango ezala quitté.
tant babani masolo ya Bible tant makambo eleka na Bible bane wana ba siècle wana Israël ezala kité ce qu'on faut mituna question ce qui Israël oyo esalami ka 1948 ce que Israël oyo balobaka ezalaka wapi na yaka na makambo etali bonzambe na yaka na makambo etali tata nzambe parce que Congo ezali lié na spiritualité. Donc on résout des likambo moko te ya Congo sans la spiritualité ya Congo na lobaka ngo chaque fois. Merci Jean-Claude Didier Nena. Nebsa Kabino, nous sommes obligés à mélanger la politique et la spiritualité parce que la vraie source ya Congo ezali problème moko spirituel, ezali politique te. La vraie problématique ya mboka wana ezalaka molimo. Voilà pourquoi nous sommes obligés bandeko toyaka tolobelaka bino et la spiritualité et la politique. On ne peut jamais parler de la politique congolaise ou du Congo sans pourtant parler de la spiritualité qui est à la base de la destruction de notre pays ou de notre continent. Donc toza ko avancer nazana audio na koyo sabino bandeko. Audio wana na kwa expliquer binongo ndambu ndambu. Na lingna bandango na noter parce que na boyi bato boya kokota na sima ba bana kotuna ba comprendre te toza wapi ba nini na bandela so na ko bandela ngo deux fois te. Nazana ba audio mibale. Audio moko na robete ezali batu ya Fali Pupa. Encore une fois de plus Fali Azongi. Na bisa kabino avant le 28 février ne sera pas pareil après le 28. Nayebisa kabino que concert ya Fali ezali moment moko clé na histoire ya mboka na biso. Nayebisa kabino Fali ayeko pesa biso occasion ya ko lancer message na monde entier. Na koyokisa bino audio moko boye ya batu ya Fali. Ya ceinture ya Fali. O bazo lobela concernant makamba le 28. Mais avant wana na koyokisa bino audio concernant makambo ya mboka wana audio esalamaka na 2018. Batindeli ngako metan na oyo kango 2018. Mais audio ngo eza boye. Boko yoka mutazo bana kati kuna Jésus. Ah, Jésus m'a montré. Jésus m'a dit ceci. Jésus m'a dit ceci. Ande qu'on a bandi la spiritualité après na kokota na kati ya politique parce que nous c'est ensemble mélangés. Mais audio na temps boko yoka yango. Mutazo bara Jésus la kisinga boye. Na moni Jésus la kisinga boye. Na kati ya vidéo la fille ou la demoiselle parce qu'elle est demoiselle dans na collège, c'est-à-dire dans la humanité. Na kati ya vidéo zo tanga kombo ya Jésus. Pourquoi zo tanga kombo ya Jésus? C'est parce que hier a un message que soit déjà Jésus nde mutazali Seigneur. Bande ko ba chrétien boko limbi sangai awa na koya na koniata comme il faut. Ils ont rien à voir na ba chrétien na yé pona ko attaquer le christianisme, le chrétienté na yé pona lobe la vérité. Alors ceux qui yo chrétien ko za la léser na message nanga ko limbi ça parce que na koki ko kanga vérité te fona loba o esengel na loba. Rien à voir na bino anaikolo bampota. Na audio wana oboko yoka bino no nazo ezela bo partager vidéo bo partager yango nazo kana expliquer bino ngo déjà et na kozala obligé tout au long ya audio na ko banda ko kata yango pona meka ko expliquer biso vraiment kozala mulai et na kati nango na ko kota makamba politique parce que ça na kati nango et la politique na spiritualité. Donc boko limbi ça merci Joël Bongomba. Boko limbi ça ba créer bande konanga ba chrétien, je sais que au moins 60% de la population ya Congo, les loba koma ba chrétien. Alors maintenant ça il faut toyer bisabino que mon peuple périt par manque de connaissance, par faute d'un manque de connaissance. Kozanga koye ba peuple wana yango zo kufa. Et nous sommes des sentinelles. Nzamba te biso ba sentinelles. Toyaka koye bisabino makambo ekoya. Nazali prophétité. Nazali na église te, naza pe na terre ko c'est l'église parce que les églises zali sataniques. Naza mutu moko te ko non, na yaka koloba o ba koko batanga na munoko. Donc na audio wana la demoiselle azolba que Jésus ala kisi makambo ya mboka. Mais yo tango zoyo ka Jésus na lingi yo comprendre que ce n'est pas le Jésus ba yebisa yo. Ponde ko zola nanga soki na tuni yo obengi nga ndande ko waiza na lala ki na butu
namoni Jésus abimeli ngai, Jésus azolakisa nga makambo eleka na mboka, Jésus alakisi nga ke Fayulu président, Jésus alakisi nga ke Félix président, Jésus alakisi nga ke mboka na mboka ba démon. So na tunyo ndeko olanda ngai. Bonsoir Fali Kafanda, Cour suprême. So na tunyo ndeko olobe monaki Jésus. Jésus yango monaki eloko nezolakisa yo kezalaki Jésus. Je suis sûr et certain, au moins 90% des chrétiens sont allés dans wana Abigail Azerwa Singeta. Freddy Mwamba, Mwanda Ntimbu Ingeta, merci beaucoup. Et na kosenga oya ba question bokoma, na kotanga ba question na ko répondre. Malheureusement bandeko pour la vidéo bandeko bakolanda na YouTube, ba olanda ngo ezali déjà enregistré aux la directe. Donc voilà pourquoi ba question na bino na ko répondre ngo na par écrit na répondre na kolobati. Donc bandeko soki na tuni yo ano ndeko waiza na lala ki na butu na moni Jésus alobelinga Jésus ombimelinga Jésus boyo. So na tuni yo question bino nyos bozala kana réponse moko. Bozala na réponse moko ah Jésus et là nous allons savoir que wana mona ke zaki Jésus. Oh non mais parce que na mona ke na mandefu ya pembe na mona ke na suki ebele na mona ke minsu na yezongela ezala ki bleu tout azanzo tomike alata nzambala ya pembe azamulai. Au moins 90% ya ba chrétien ba mona ka Jésus wana na ndoto. Au moins 95-98% ya ba chrétien ba lota Jésus wana. C'est-à-dire pour na bango Jésus wana nde balakisa ye wana nde Jésus. Or, film à la botala ya Jésus wana, c'est un monsieur qui vivait ici en Angleterre, qui s'appelait Robert Powell, a couffé en 2016. Voilà. C'est pour na beti no di solo oyo pour na la sabino que tant on a kotia audio, est-ce que vous avez koyoka Jésus zali Jésus te zali tata Nzambi qui parle. Et si vous avez Jésus m'a dit ceci, Jésus m'a dit ceci, na lingo comprendre que zali Jésus te et zali tata Nzambi qui parle. Mais na banako kata vidéo na expliquer kabino na kati na expliquer na kati na expliquer malembe. Et beaucoup mona nyonso ya mboka na biso lo bami na kati audio wana. Tout est là. Donc bande konanga sans plus tarder pour na gagner temps. Donc na ko umela mingi te nazo tia audio tolanda yango ezali audio moko ya 13 minutes. Mais le kola bana okata kata yango ezala mulai mukie émission na biso et vidéo ko mulai mais ezala important na expliquer bino makambo ebele bino surtout bande ko bozana bamboka bapaya. Tant na yebisa bino to bongaba to zonga bande ko bozana Afrique d'ici bozana France na Angleterre na Allemagne na États-Unis na Canada bobonga maka parce que toza ko zonga mboka na bango chaque fois. Mais quand je parle boyoka ngaite beaucoup limbisa ce que ça bizarre parce que nous sommes pendant le confinement ba salut zate tout est fermé to comme ba bizarre so comme le raba mwana nsemi donc toza choix to comme na style ya mwana nsemi biso nyonso bande ko bana bolanda vidéo audio oyoyo comme ça ceux qui boyoka bien te bokomelanga na otango ne bandeli na okata ngo ndambu na expliquer biso malembe ndenge ezaleli o comprendre nani yo zali mboka zo keno mokili zo kende wapi futur a Congo ezanini avenir a Congo ezanini pona na ngala bokebi nazana de audio oyoyo na oya fali merci na tie yango bolandango ceux qui bozoyo ka bien te boye bisangai donc Seigneur m'a fait savoir que ce bateau appartenait à l'armée du ciel. C'était une logistique de l'armée du ciel. Le Seigneur Jésus m'a dit, à ce moment que je vous parle, le monstre marin Zayina est mort, a dit le Seigneur. Est-ce que vous avez bien? Aux principautés à qui Mobutu avait livré le Congo. C'est le démon qui bloquait votre pays. Mais j'ai vu ce monstre. Il était crocodilé, il était aussi un serpent. Il avait la caractéristique de crocodile et la caractéristique du serpent. Jésus dit, ce que vous voyez est un monstre de la classe de Léviathan. Mais informer l'Église, ont réussi à détruire le monstre marin, le serpent. Voilà. Mais tout ça là, bandeko.
bon bamiso babi bayoka na bien miso babi bayoka bien te naotia bino boyoka video audio oyo amoni kazo comprendre akoyoka yango bien te numéro na nga boyebi yango plus 33 7 68 99 68 91 plus 33 7 68 99 86 91 benga ngai na kotindela yo audio na WhatsApp comme ça bokoyoka yango bien mais azotia malembe toyoka yango esika bokoza na difficulté obengi ngai na kotindela yo video audio mobimba de façon que toyoka yango biso nyonso esika nyonso bokozala natie bolanda comme ça na expliquer na 4 malembe. Seigneur m'a fait savoir que ce bateau appartenait à l'armée du ciel. C'était une logistique de l'armée du ciel. Le Seigneur Jésus m'a dit, à ce moment que je vous parle, le monstre marin Zaïna est mort, a dit le Seigneur. C'est un démon, en principauté à qui Mobutu avait livré le Congo. C'est le démon qui bloquait votre pays, mais il est mort. J'ai observé le fleuve. Voilà. Nena prometaki bino na okata na expliquaka. Pourquoi na expliquaka ndambu ndambu? Parce que bandeko nanga ezali important na kataka na expliquaka bino parce que moni prophétie oyo maloba ya Nzambe epesami na mutu nyonso tayeba ko comprendre yango. Il faut ozala na esprit ya discernement, ya interprétation pour comprendre le message ya Tata Nzambe. Ezala batu mususu te malembe ndeko nanga muganza bienvenue. Bo permettre ngai na kataka video na expliquaka malembe pour comprendre yango na matoyi ya Tata Nzambe. Prophétie mingi na l'église bokendaka ekotaka pe na ba sentiment ya mutu, ekotaka pe na bilobela, ekotaka pe na connaissance, na intelligence, na buzoba ya mutu. Mutu oyo aza na connaissance mukie a interprétaka pe prophétie ndenge mususu. Ne bandeli ya message ezali boye. Ne na utoloba awa ezali ya une jeune fille azi prophétie pour na Congo. Pour na Congo. Donc pour na ba Bantu. Abandango bien amona ki Jésus azolakisa ena expliquer bino déjà makambo ya Jésus moyen na continuer ezate. Alobi bien que alakisi ye souffrance ya Congo ewuta wapi. Oui bakoko na biso batekaki mboka de pa ya ba fe bakota ba mindele bazwaki yango. Mais à partir ya Mobutu asalaki ezalaki ba sacrifice na ye. Na ebisaka bino Mobutu avant akota na nzela ya mindele Mobutu ayebaki nzela ya bokoko na biso et les Zaïre vivaient différemment. Tant Mobutu ayekokota na kati ya nzela ya ba primacour ya ba franc-maçon nde siko na moment wana mboka ayeko plonger Mobutu ayeki ko livrer siko mboka na maboko ya Satan. Ayeko livrer na maboko ya basataniste. Souffrance ya Congo et yaki comme makasi parce que automatiquement à part que bakoko na so bayeki ya manzambe bapaya Mobutu ayeki ko livrer yango na ba cérémonie sala ki epa ya Léviathan. Léviathan ezali moko ya ba démon o baza na kati ya ran ya ba Lucifer baza ba forme belé, c'est pas ça le sujet. Donc azan ko expliquer déjà sacrifice Mobutu asalaka pona kokunda mboka wana. Oui, sanga molati drapeau ya Zaïre, ça c'est un autre sujet, on va encore en parler. Donc continuez bandeko. Le Congo, et quand j'ai vu ce monstre, il était crocodile et il était aussi un serpent. Il avait la caractéristique de crocodile et la caractéristique du serpent. Jésus dit, ce que vous voyez est un monstre de la classe de Léviathan, que Satan a délégué dans votre pays, grâce à l'alliance du régime de Mobutu avec le monde obscur, mais informer l'Église au Congo que ses prières ont réussi à détruire le monstre marin, le serpent et le crocodile qui bloquaient votre pays et il est mort. Il a été détruit grâce à la prière fervente de l'Église au Congo. J'ai déployé le bateau pour emporter ce monstre. À ce moment précis, alors que le Seigneur Jésus me parlait, j'ai vu des chevaux et des cavaliers de l'armée céleste descendre dans le Congo. J'ai vu des anges de l'armée du Seigneur descendant et entrant dans le Congo. Le Seigneur me dit, votre actuel président qui est maintenant au pouvoir dans votre pays a acheté des armes qu'il a placées partout et dans différents camps militaires, et il a placé des soldats partout dans le pays. C'est pourquoi j'ai déployé mes guerriers que vous voyez et les chevaux de l'armée céleste, a déclaré le Seigneur.
Aucune des armes de votre président n'atteindra les soldats angéliques de l'armée du ciel et de leurs chevaux. Mon armée interviendra au Congo et il y aura une confrontation afin de libérer ce pays. Bien-aimés, vous devez comprendre que l'armée du ciel a les équipements de guerre et l'armement qui sont plus avancés que les armements des armées terrestres sur la terre. L'armée du Seigneur... Bandeko. Nalingi na expliquer place on a passé to kona rotika binote boyo karandengwana sans que bo comprendre ba message o ezali codé parce qu'il y a des messages codés ils ont makamona kati na partie on a expliquer bien le biboye armée ya tatanzambi vie souffrance ya peuple eleki mingi peuple azo souffrir mingi vie kolela ya congolais eleki mingi vie ke makila ya congolais etangi mingi na mboka wana Tata Nzambi esika azali ayebi ko mobiliser armée céleste mopona ko bundela peuple wana peuple oyo ezali peuple na ye oyo ye aponaka ezali prophétie ezobima oyo ye aponaka oyo bazali ya ye a partir ba sacrifice mobutu peuple wana a souffrir mingi a mobiliser armée mobimba pona ko bunda mais alobi yango bien le président actuel, vidéo oyo, audio oyo salamana 2018 avant ma élection. Alors bien, le président actuel Atie Minduki a bongisi ma nyonso pour na koyeba kotangisa makila ko boma ba congolais. Mais ba yeba ke armée ya Tata Nzambe ezali plus puissante que armée na bango. Na ko expliquer yo boye. Na monde spirituel, na ndenge ya mystique, mutazo dirige mboka wana lelo. D'abord na monde spirituel, mutazo dirige mboka wana zako représenter bango zali Hippolyte Kanambe. Na ndenge ya politique, lelo ne tozomona. Na ba forme bango c'est leur constitution ba Rwandais. Mutaza ko dirige zali Hippolyte Kanambe. C'est-à-dire sur tous les plans, Hippolyte Kanambe dirige si le Congo ou les Zaïre. Donc sur tous les plans, il y a un moment où non, batie ba minduki na bango. Mutu moko taza ko ignorer message to etambo ebisino ce que ba Rwanda ba kota na Congo, batie minduki na bango partout, to mona bo message o eza message il y a 2018 na za ko insister. To landa la bokebi boyo kanga, to landa makambezo kene na continuer. J'ai demandé au Seigneur, qui sont-ils? Le Seigneur a dit, ce sont les soldats et guerriers qui vont se battre ce jour-là lors de la libération du Congo, a dit Jésus. Ma fille, ce qui se passera au Congo ce jour-là va secouer le monde, et les gens penseront que c'est l'enlèvement, mais ce n'est pas le cas. J'ai dit, Seigneur, que va-t-il advenir si cela ne se produisait pas? Le Seigneur dit, tout s'accomplira comme je te le montre. Demande à mon peuple de prier parce que des gens vont mourir ce jour-là. Des choses écrites dans le chapitre 1, 2 et 3 de Zacharie. Ouais, voilà. Donc justement, Freddy, on voit dans volume ezali na se na yebi bien voilà pourquoi naza ko expliquer bino malembe. Mutoro za na besoin ya audio oyoyo. Boko numéro bat balanda wana benganga na 07 68 99 86 91. Bo benga na kotindela yo audio wana so na sisi vidéo na kotindela binango. Na place o azo expliquer ndenge nini balobi boye. Na makambo eza koya na mboka. Ndenge délivrance ezo salama na pays mikolo koya. Bokolanda audio bokoyoka na date obima awo na date na bane ko bima. Délivrance ezo ya na mboka wana. Il y aura une armée ekokita ekobima na mboka wana. Batebele bakokanisa fin du monde mais ça fin du monde te. Ezali ne moment oyo Nzambe alingi asikola mboka wana. Ça dit Tata Nzambi est comme na moment oyo pona ko délivrer mboka délivrance ya Congo ekoki. Abi boko mona basoda bakobima. Boko mona bat bakokufa malheureusement bat bakokufa. Il y aura des sangs qui vont couler. Malheureusement c'est ça. C'est une triste nouvelle parce que libération n'y a pris du sang. Donc le bakango charf malheureusement c'est ça la réalité. Alors bien que basoda bakobima et to yebi ça va peu bien que
na prophétie ya Simon Kimbangu baka armée ya Armageddon ekobima. Nazo pesa bino ba explication pour comprendre tant bozo que armée ya Nzambe koya de biso no soyebi masolo ya armée ya Armageddon. Toyebi le Armageddon ba soda o babimaka le 4 janvier 1959 mukolo oyoyo match beta maka na stade du Veme équipe ya Vita Club na équipe ya Mikado ba beta ka na Veme et sali que esa histoire ya mboka no foyeba et sali que Vita polaka 1-0 na 1959 le 4 janvier 1959 Vita apolaka 1-0 contre Mikado et sali que na kanda wana baza kozonga bata Vita bayaka Vita la pesi nombo te ponga za la kanga mutaimana. Juste une parenthèse. Baza kozonga bakutani na groupe ya batu oyo bazalaki na place ya bengo nini ya 4 janvier ya nini stade wana eza wana na Kasavu bwana bo edenga bokomelanga na stade wana na bosani Imika voilà bakutanaki na Imika Kasavu bifala pesa meeting na Imika ba Belge ba boya pesa meeting kanda ya batu bazalaki wana na Imika esangani na kanda ya bandeko na biso tobenga bayaka ya Vita bato ya Vita bautaki na stade du Veme bauti kopola 1-0 contre Mikado équipe ya Mikado retour na bango wana bakanda ekutani oui Imika avec Y retour na bango wana bato autaki stade du Veme binglelo Tata Raphaël na bato bazalaki na Imika wana bakutani kanda wana esangani mukolo wana le Armageddon babimaka ba soda ya mikuse uzomana muta zo timola azako kolongola ba poto ya minda. C'est cette armée Armageddon o bazolo bla na prophétie oyo voilà pourquoi ezali important na kataka na expliquer yo parce que biso nyo sote toza na connaissance moko na ebisa ki bino pour na comprendre message ya Nzambe il faut la inspirer na bamvulu il faut la inspirer na molimo ya Fumu Kimbangu pour comprendre message. Kolanda yango na ndenge ya sentiment te kolanda yango na ndenge ya musunité na ye awa na expliquer yo politique na spiritualité ya Congo soki olobeli spiritualité ya Congo te ata bosali ndenge nyonso mboka ale kobonga te tant que toko continuer na makambo ya ba religion boko continuer na makambo ya Jésus Christ en Norvana en Angleterre na Marie oya vandaka na Caroline du Nord aux États-Unis tant que boko continuer na message ya ba chapelet ya ba église ya binzambi ya ba dîme ce pays ne sera pas sauvé. Message à Tatanzambi Angwana. To continuer, et ali message à 13 minutes. Donc, oya ko comprendre te abengangai na kotinde la audio okoyo kango calmement. To continuer message à Tatanzambi. Les de Sophonie vont arriver au Congo. Puis le Seigneur me dit, les gens que j'ai établis pour veiller sur le Congo comme sentinelles sont corrompus par le pouvoir en place. Ils prophétisent pour le pouvoir qui les a corrompus par de l'argent. Maintenant vous allez dire à mon peuple ce que je vous ai montré. J'ai dit, Seigneur, attendons un peu, je ne peux pas le faire maintenant. Le Seigneur me dit, vous parlez comme ça parce que vous ne regardez pas le temps. Je suis celui qui regarde l'heure et le moment. Dites à mon peuple de s'agenouiller et de prier. Ce que vous avez vu se passera en cette année 2018. Puis le Seigneur disparut. Malgré tout, je ne me suis pas conformé à l'instruction du Seigneur. J'ai refusé de parler de tout ceci. Un jour, alors que j'ai revenais du collège et je rentrais à la maison, je marchais dans la rue quand soudain j'ai entendu la voix du Seigneur me dire « Parce que tu as failli dans cette mission de trans... » Voilà. Na avancé une explication pour na kosunga batu surtout comprendre. Alobi boye. Batu oyoyo abi na epesio message oyo parce que batu oyo ngai na tsaki pona bazala lokola ba sentinelle ya peuple na ngai bango ba failli mission na bango. Bango baza kosala plus bapesa ba prophétie pona kokumisa batu wana o baza koboma peuple. Alors ngai Nzambe ya ngomwe na pesio message oyebisa bango ke nazala bango te. Et le message oyo ezali simple bande konanga. Ngai na yo to yebi to monda yango combien ba soi-disant ba pasteur na mboka wana. Soi-disant ba pasteur na mboka wana baza kosala makambo pona ko sepelisa Kabila Kanambi. To mona bango basangana bango nyonso na stade des martyrs. Basangana na stade des martyrs, basa la prière pour na Congo, pour na Kanambi. Et pour na confirmer bino que Congo ezali ya Tata Nzambi. To mona mbula ya makasi ebetaka na 2017 je crois.
et panzaka kilt wana messe noire esalamaka na salle de martyr. Nayebi te bino bozozela bomona Jésus wana ya Angleterre aya na balabala po bondima que le Congo ezali ya Nzambe, que nous sommes un peuple de Dieu. Yanga la Bible ba oyo na tiaki ba sentinelle ba komi ko sala ba prophétie pona ko sepelisa bato bazo bo ma peuple nanga. Voilà pourquoi na lingi oye ba ke ngai Nzambe na telemi. Et na kata message la sert à tout ni mais Nzamba zo ebisa Bible olingi omona nini ba signe nyonso se kokisami. Ba signe nyonso pona olakisa ke ngonga oyo ekoki pona Congo ezala sauver ba signe nyonso ekokisami. Ba signe nyonso ekokisami ezolakisa ke le monde entier ekoya kofukamela ba Congolais. Nazona bala bino non parce que nazali Congolais, nazona no ainsi dit à Tanzambie. Ba signe nyonso ekokisami pona kolakisa yo ke yo mutoza na ignorance. Yo mutoza na ignorance, yo miyeba katie, yo mikota na kata religion ya bapaya. Basine soko kisama ndeko na nga espérance mutoko. Basine nyonso kokisami pour la savoir que esengeli na yo mutozola na nga oyeba ko reconnaître tata Nzambi, oyeba ko comprendre ngonga ekokia ko sikola. Nyonso kokisami na ebisa kibino le monde entier, Europe ezo kene na kokufa. Na ebisa bino ba vidéo avant que nous vidéo oyo na ba vidéo na nguto le kana ebisa kibino Europe ke na kokufa. Euro ekokweya, dollar ekokweya, économie mondiale ekokweya. Na explica kabino ba vidéo batu bolandanga. Na yebisa kibino l'Afrique ezali à venir ya monde. Et mindele ba yebi yango ba yeba yango bandakala. Yango ba bimisa ba sida, ba banda esclavage, ba banda baloba nengno suba kokoloba. Parce que mindele ba yebi que l'Afrique, c'est-à-dire le Congo qui est le berceau de l'humanité, Congo ezali source ya vie, source ya venir ya mukili. Yanga so bakeno bolingi bomona nini pona bo comprendre que ngonga ekoki pona que Congo ezala sauver. Bato bozomona wana et les politiciens, aucun politicien zali ya Nzambe nabi aucun. Donc on va ok bango nyonso bozomona wana moko te azali destiné à ko diriger mboka wana obomona wana. Alors to continuer. Numéro de téléphone ezali 07 68 99 86 91 plus 33 7 68 99 86 91. Benganga après émission na kopesa yo vidéo oyo kolandango calmement. Mais on va expliquer parce que il y a vraiment ba code de l'équimingi. Ingeta tolanda. Transmettre le message que mon peuple est désireux d'écouter. Vous verrez la délivrance et la libération du Congo, mais vous et votre famille ne participeront pas à la bénédiction du Congo, a dit le Seigneur. Dites à mon peuple que la majorité et l'opposition ne gouverneront pas le pays. Je n'ai choisi personne parmi eux. Quand le Seigneur parlait, j'ai vu un homme vêtu de chaussettes de couleurs différentes. Le Seigneur me dit que ce que vous voyez est la classe politique du Congo. La majorité et l'opposition. Ils sont la même chose, ils ne diffèrent en rien. Ils sont le même. Le Seigneur dit que rien de bon ne sortira d'eux. Les opposants se sont réunis en groupe de 7. Ils sont 7 vaches du rat, mon oin. L'homme que j'ai choisi pour ce pays égale à 7 vaches maigres qui les avalera, dit Jésus. Si tu veux comprendre ceci, tu prends l'année 2018 et puis tu sépares 2018. Prends le nombre 18. Maintenant 8 moins 1 égale à 7. Que la vache mince qui va... Voilà. Alobi boye. Na ba politicien bomona na Congo wana nyonso. Ezala mutu moko te oyo azana Nzambe. Ezala mutu moko te oyo akosauve mboka za wana. Ata moko te azali. Alobi eloko moko wana. Na 7 personnes. Eza makambo ele kaka o ba peso prophétie makambo ele kaka na Genève. Ba opposa ba sangana ki. Bien que na ba opposa wana bango tout bazali ensemble na ba na pouvoir bazango tout baza ensemble. Mais na ngaki na pona mutu moko kati na bango pona okende sauver mboka ko sauver peuple wana. Mais malheureusement mutu wana pe ba komela na bango ye. Mutu wana pe kozala ya kozinda kozala pouvoir ko sauver mboka wana te. Naza si bozo comprendre tant azo makambo ya les 7 tant abi les 7 ba opposant eza makambo ya Genève. Makambo ya Genève
bakopona mutu mais mutu wana mpe bakoavale parce que ye mpe te mutu akosauve mboka. C'est-à-dire ake mpona fayulu même fayulu azali mutu oyo akosauve mboka te. Ingolo bateke lokola nga nazalaka fayuliste nakota na basentiment. Même fayulu selon cette prophétie ye pa kosauve mboka wana te. Bakomela ye dit la prophétie dit à Tanzambi. Donc continuez. Allez, l'établissement politique. Jésus me dit, 7 est le chiffre du repos, le temps du repos est venu pour le Congo. Je n'ai pas choisi un de ce politicien, dire Jésus. Ensuite il me dit, quand on prend les nombres 2000 dans l'année 2018, il faut comprendre que je t'ai mort et que le troisième jour, je suis revenu à la vie. Le premier jour est égal à 1000 ans, le deuxième jour est égal à 2000 ans. Le monde se dirige vers le troisième jour qui est le troisième millionnaire qui est ma résurrection, dit Jésus. Okay, boyoka. L'enlèvement est imminent et va arriver très bientôt. Nous ne sommes plus dans le deuxième jour. Nous allons vers le troisième jour qui est l'enlèvement. Le Seigneur me dit, je descends au Congo pour établir mon élu qui engloutira l'établissement politique. Mon élu que je veux placer au pouvoir au Congo rejettera tout le système du monde, et il dirigera le Congo selon moi parce que la prophétie doit se réaliser. J'ai ignoré l'établissement politique parce qu'ils ont tendance à faire ce que l'Occident leur dit. Je voulais quelqu'un qui ferait ma volonté, pas celle de l'Occident. Ces élites ont tendance à aller en Occident pour demander le pouvoir. J'ai choisi un David qui ne considère pas l'opinion de l'Occident. Mon élu a une tradition de lever ses mains en prière. Le monde se lèvera contre cet homme, mais je suis celui qui le mettra au pouvoir. Je lui donnerai la victoire sur l'établissement mondial. Jésus dit, votre peuple dit souvent que je marchais sur la terre avec un sac de richesse et j'ai oublié ce sac au Congo, qui est appelé scandale géologique. En vérité, je n'ai pas oublié la richesse au Congo. Je suis celui qui a placé les ressources naturelles, les minéraux et les matières premières au Congo. Jésus me dit, vous devez comprendre que le Congo est l'Israël spirituel. J'ai choisi le Congo parce que les pays occidentaux qui ont accueilli votre peuple avec le statut de réfugié seront en difficulté. Mon peuple en Occident va fuir leur pays à cause de l'introduction du micropuce. Et donc je dois préparer un endroit pour que mes enfants vivant en Occident puissent trouver refuge. Ils vont chercher un endroit pour se cacher en fuyant le puce électronique. C'est pourquoi j'ai choisi le Congo pour recevoir mon peuple qui va fuir le monde occidental. Le Seigneur Jésus me dit, je dois libérer le Congo maintenant car très bientôt mes enfants dans l'Occident feront face à la puce électronique qui est la marque de la bête. Ils vont courir de l'Amérique et de l'Europe pour fuir. Le Congo sera un pays chrétien et aura un président chrétien, a déclaré Jésus, qui ajouta, en raison d'un événement qui se produira en 2021 dans l'Occident, je dois délivrer le Congo maintenant. Puis le Seigneur Jésus m'a montré une maison avec 5 chambres. Cette maison tremblait et était secouée, dit le Seigneur. La maison que vous voyez qui est secouée est le 5 continents. Je vais secouer les fondations de ce monde. Je vais secouer les 4 continents, et le continent africain sera exempté parce qu'il recevra mes enfants fuyant le système de micropuce à l'Occident. Ingeta. Prophétique de changement de pouvoir au Congo-Brazza. Puis le Seigneur me dit, dites aux Congolais du Congo-Brazza de prier également, parce que je vais élever un homme dans leur pays qui remplacera le président en exercice. Lorsque j'élèverai ce dirigeant chrétien dans leur pays, les deux Congos seront un et en harmonie, car ils sont le même peuple. La guerre à venir entre le Congo et le Rwanda. Jésus me dit, étant donné que les deux dirigeants que je vais élever dans ces deux Congos seront de chrétiens nés de nouveau, ils vont bien s'entendre et ils seront unis. Il faut noter que le dirigeant que je vais élever dans votre pays, le Congo, ira en guerre contre le Rwanda. Quand il lancera la guerre contre le Rwanda, le leader que je veux élever au Congo, Brazza, va le rejoindre. Ce qui fera que les deux Congos iront en guerre contre le Rwanda à cause des massacres de Congolais perpétrés par des Rwandais à l'est du Congo. Le Congo gagnera cette guerre et prendra le contrôle de Rwanda. Il y aura aussi une guerre entre les deux Congos et l'Angola. Puis le Seigneur me dit, quand je serai en train de libérer le Congo vers la fin de l'année, mon jugement va s'abattre sur ce pays et beaucoup vont mourir. La mort va frapper de la classe inférieure à la classe supérieure. Tous les secteurs de la société congolaise seront jugés, de la personne la plus basse à la classe politique, et ce jugement entrera aussi dans l'église et les pasteurs qui sont dans l'occultisme seront abattus par mes anges. Le Seigneur me dit, mon jugement entrera dans tous les secteurs de la société congolaise. Tout le monde dans chaque famille serait mesuré. Alors que le Seigneur parlait, j'ai vu ces anges construire une nouvelle fondation au Congo. Le Seigneur dit, j'ai dit que je commencerai tout à zéro pour les nouveaux Congo. Je ferai tomber les fondations existantes et je mettrai en place de nouvelles fondations pour le Congo. Vous pouvez le voir. Mes anges sont en train de poser une nouvelle fondation au Congo, qui est sur le point de se lever. L'enlèvement est imminent et mon peuple
peuple va fuir la société occidentale des micropuces. Ils vont chercher un endroit où se cacher et ils vont se cacher au Congo. Mais Ouais. aux Congolais de Brazza de prier, parce que je les délivrerai aussi. Une fois que je délivrerai le Congo, je délivrerai le continent africain qui se lèvera rapidement. Ngeta. Le Seigneur, pour le moment le pays du Congo est sale. Et donc mon oin qui est supposé gouverner ce pays est à l'étranger dans la diaspora. Il est un réfugié en Égypte. Il ne peut pas être au Congo parce que l'état spirituel du pays impur, mon élu sera appelé justice. Il sera comme David. Il est en fait un soldat et un berger. Il pleure beaucoup dans ma présence. Et il est aussi un musicien. Jésus me dit, ma fille, tu dois comprendre que votre pays le Congo a été enlevé de vos mains il y a longtemps. Tu ne t'en rends pas compte. Votre pays le Congo ne plus entre vos mains. Il est en train les mains de ceux qui vous oppriment, des multinationales. Il y a des groupes des élites occidentales et des groupes de pression qui ont pris le contrôle de ton pays de vos mains. Ils pillent votre pays. Et ils sont puissants. À moins que j'intervienne personnellement dans la libération du Congo. Vous ne les surmonterez jamais, car ils ont découvert à quel point le Congo est riche, et ils ne lâcheront pas, mais ils subiront mon jugement. Ils perdront le contrôle car ils sont déjà sous ma malédiction pour le meurtre et massacre commis contre les enfants de ce pays à cause de minerais. Parmi les victimes de leur massacre étaient mes serviteurs et mes prophètes. Je vous ai dit dans les Écritures de prier pour votre pays, car votre fortune en dépend. Le pays occidental où vous vous êtes réfugié a détruit votre éducation et votre discipline africaine. Je suis celui qui vous a tiré de votre pays, Ngeta. emmené dans la diaspora, mais vous avez perdu la culture, l'héritage et la tradition évangélique à l'Occident. Bien-aimé, j'étais en prière lorsque le Seigneur me dit, lorsque la délivrance et la libération de votre pays aura lieu, si l'Amérique et les Nations Unies déployaient leur avion pour tenter d'imposer leur volonté, il doit comprendre que j'ai déjà déployé des engins volants et des hélicoptères de l'armée céleste au Congo. J'ai déjà déployé dans votre pays des armements de l'armée céleste. Si la communauté internationale déployait des bateaux pour tenter d'imposer leur leader, j'ai mon bateau au fleuve déjà stationné. Ce qui se passera pendant la libération de Congo choquera le monde parce que cela n'est jamais arrivé. Ngeta. Le monde entier qui vole le Congo sera choqué et confus. Jésus Ngeta. me dit, vous les gens du Congo devez comprendre que même si vous voulez faire une révolution et un soulèvement pour libérer votre pays, cela ne fonctionnera pas. Ça ne marchera Les pas. puissances mondiales ont conquis et pris le contrôle du Congo. Chaque puissance occidentale a pris le contrôle de minéraux spécifiques provenant du Congo et Ouais. a segmenté le pays pour le pillage. Le Congo est le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles et des minéraux. Et ces puissances ne vont lâcher prise. Tout le monde occidental est contre vous à cause de vos richesses. À moins que j'intervienne personnellement, le Congo ne sera jamais libre. Mais j'ai entendu les cris de mon peuple au Congo et je suis descendu. Jésus dit, dites à vos compatriotes de la diaspora qui se bat pour le Congo en utilisant l'occultisme d'abandonner et de se repentir. Bakombata botika kisi. Mobutu serait toujours au pouvoir parce qu'il s'appelait le roi de l'Afrique. Si c'était pour l'Occident, Tshisekedi aurait été au pouvoir parce qu'il appelait l'établissement politique occidental le législateur. En vérité, je suis celui qui légifère. Je suis descendu faire la loi au Congo face aux puissances occidentales qui causent des dégâts dans votre pays. Bien-aimé, je me souviens que nous parlions en langage angélique du ciel, et le Seigneur m'a dit qu'il y avait un homme au nom de Fidel Bazana, qui a été tué. Il était supposé devenir président. Quand les gens ont eu des révélations à ce sujet, ils ont commencé à parler. Lorsque les autorités ont entendu parler de cela, il a été tué. Le Seigneur me dit, quand vous entendez le combattant congolais et vos patriotes dire, la patrie ou la mort, ils ont raison, et c'est biblique. Puis le Seigneur me dit, parmi les nombreux prétendus combattants congolais dans la diaspora, beaucoup ont été corrompus. Ils obtiennent de l'argent du gouvernement. Le Seigneur a déclaré que les événements qui se produira pendant la libération du Congo dureront 7 jours. Le Seigneur a déclaré, lorsque je libérerai le Congo, mes anges seront déployés dans les 4 coins du pays afin d'appliquer mon jugement qui va affecter tous les secteurs et classes de la société. Lorsque mes anges vont se... Voilà, audio est Sili. Voilà. Voilà, bandeko, audio est Sili. Parce que bandeko bayebi singai ozokata pourquoi? Parce que toza koyoka bien tika ngo esila. Na meko noter quelques points. To meka siko on a sala synthèse na makambo nyonso toyoki. Mutu moko asengi nga numéro na nga ezali 07 68 99 86 91. Soza libanda ya France obeti plus 33 7 68
99 86 91 bandeko bato bakote bandaki ne bandeli nasi boza bo comprendre depuis ne bandeli ezali message pona makambo ezoya d'abord na monde et puis na Congo. Eza message oyo yebelakisa yo congolais mutu ozalaka na badoute parce que tant biso tolobaka mutu ndeti ngai nazawa nalobaka makambo naloba mais bato ebele bandimaka te. La plupart ya makambo nga nalobi awa boyoki awa eza makambo nga si naloba bato bolanda nga mingi boyebi makambo naloba yango deja loka sika bato balanda nga ezali te. Mais na kumisi tata nzambi parce que ebimi na munoko video na ebite ce que utu me batindelinga yango audio ezali wana mama Jennifer Mbombo Madabi source nango ezali mais source nango ezali audio bozo kango ezali audio et si que utinga na ebite. Mais la grande question photo tuna makambu oyo ezana kati ya audio boyoki na oyo ezosala na mukili na basinya oyo bozomona est-ce que kokani to ekokani te bandeko oyo bozala badusa audio uti wapi na la sali yango avant oluka oyeba source ya audio luka bando sala wabenga ko sala doute méthodique nege René Descartes abanda koloba banda ko comparer makambo oyo yoki na audio na oyo ezo sala malelo est-ce que ekokani to ekokani te tang bazolo bake ba leader na bino oyo bazawana moko te azali nzamba poni parce que bango basengaka pouvoir epa ya mindele ba epa ya bato bazoboma peuple ya nzambe. Vrai ou faux ba leader na bino abeke na pa ya bato benga ba décideur. Vrai ou faux makambo ba olo bawana. Na meki un peu connoté makamususu awa lobi boye. L'Afrique sera sauvée parce que akoyamba Afrique kozala sauvée parce que koyamba diaspora o bako telemela mindele. Bande konanga mikolo no surtout le kanato sala ba vidéo na zo expliquer bino makambu ya COVID-19. Na expliquer ki bino que DJ Arafat soka kufaki ezali parce que abana ko comme danger pour na ba Illuminati. DJ Arafat ba boma e pona ngo. DJ Arafat akena ko bimisa masolo ya coronavirus avant que tout koma. DJ Arafat nazo rappeler bino a koufi le 12 août 2019. Mais avant wana abetaki masolo nyosa benga wana kombo nango coronavirus corona abengi yango wana a expliquer makamba confinement a expliquer nenge koleka et loko salaka ba boma DJ Arafat ngona parce que ba monaki ye mutaba kuiti mutamakambe bele akobimisa ba vérité monde wana so bani ko dévoiler ba secret ba ko éliminer yo. DJ Arafat a été éliminé parce que bana ko bimisa comme qui danger pour na ba ko bangela yeba ki trop aza mutakati na se ya bakuti azo bimisa makambe bele du coup faut ba longola ye de peur que ba secret za la dévoiler te et na moment wana mutu moko tapweta ki attention makamba DJ Arafat matanga yango bien coronavirus atanga yango bien mais mutalanda kazala ti donc bandeko lelo bozomona makambi ya obomona COVID-19 ezali juste un ballon d'essai. En réalité, et pour quoi annoncer makambo eza koya. Et na expliqué bino lolbaki yango bien que ba puisse koya. Pourquoi na continue likambo yo? Eza pour na kolaksa yo diaspora. Yo diaspora oza muto balo yenge makambo ezanga China. Au moins la vidéo oh ezali 80 même 60 personnes. Bon ça la 3 jours 4000 5000 7000 8000 vie à pamba. Mais ce que tali makambo ezanga China, beaucoup mona plus de 60 000, 150 000, parce que diaspora congolaise a comprendre que bisonde toza na base ya ko sauver mboka wana. Bolandi to ba bien que non, ba puisse koya. Ndeko nango lingo lingate, ba puisse na tan ko banda ba ko tang batu na loboko awa. Na vidéo oyo boko mona yango mutako benga ngana ko tindela soit ko za na front. Mais ko ebisa ka non ezaki déjà la Bible c'est comment yango et cause la signe 166 boye bato ba koma Bible ba modifier Bible c'est son la franc-maçon la franc-maçonnerie
Ici, je parle, il y a la franc-maçonnerie, je ne parle pas, il y a Illuminati. Bato ya ba confondre franc-maçon zali mususu, ba Illuminati zali mususu. Il y a au moins 6 sociétés secrètes dans le monde. Franc-maçon, Illuminati, il y aura 3 cas. Donc, Klink, Cyclus, c'est clan. Il y aura 3. Ils ont la Rose-Croix. Ils ont les assassins, Skamo, assassins, Wuta. Ils ont 6 sociétés secrètes. Donc, franc-maçonnerie, Moussoussou, Illuminati, Moussoussou. Batouba, ça, la Bible, ce sont des francs-maçons. Les francs-maçons, c'est la Bible. L'église catholique, il y a des francs-maçons. Ce sont des francs-maçons. Et tout ce que vous voyez, bango bakoma quand passe avec ko salama. Et ko salama ba bongo sa nyonso. Donc mikolo ezo yandeko, yo za na distraction. Na yebse ki yo diaspora to bongo sa mato ozo mboka. Longola mbongo na ba compte, bolongola mbongo na ba banque. Ce qui confinement ici, yom toza na mbongo na banque, banda ko bimisa mbongo no malembe. Parce que okozala obligé à kozala na puce pour que no bimisa mbongo na yo. Et muto a kozwa puce wana c'est fini pour lui. Aussi li pona komi perdu. Muto a kozwa puce wana automatiquement komi exclu et pas ya tatanzambi. Donc message ali na diaspora. Lokola biso to koteme la mindele. Et parmi bato bakotem la mindele pona ba puce wana, mindele mususu bakozala kati na ensemble na biso. Mindele wana, lelo tolo babo il y a des associations qui se préparer déjà sur yo éviter. Oh ba oza le moment opportun, ba associations aller belé aux États-Unis, en Europe, partout. Ba association o ekotem na démarche à mindele. Et kozala une guerre ko salama. Et quand je dis guerre, kokasate komona mindoki olamukate omoni bato bazokufa soki nde nini bato bazokima babeta masasi non et que les cas dans le calme lelo confinement yango c'est dans le calme soko oza na papier te kobima oza na autorisation te otambola te biso na France ya ndenge wana oza na attestation te ya déplacement otambola te et que les cas ndenge mona et diaspora oyo oza na yo oza message. Partagez vidéo ondeko. Beta lisolo na bato. Invitez bato bala na vidéo. Zwa message ko bungisa yango te. Ngai na yo to ko telemela makambo puisse. Pourquoi nga na ko telemela puisse? Parce que na yebi objectif, na yebi makambo nyonso eza na sima ya puisse wana. To ko telemela yango. Tangu yo ko telemela yango. Biso la diaspora africaine o to ko telemela puisse. Ensemble na mindele wana. To ko zala obligé à ko quitter Europe. De toutes les façons, crise économique comme makasi koleka parce que Europe c'est kufa. Batu bolanda kangai na kata Facebook na page na ngala komela bino. Europe est kufi dollar et kwei euro et kwei na yebsaka bino. Condition ko comme en Europe plus dur. Parce ko ya koleka. Na minele bako kima Europe. Destination na bango kozala Afrique. Voilà pourquoi balingi ba occuper Afrique sans les Africains. Comme on africain pour ba récupérer mboka wana mais lokola to komi na ngonga oyo tatanzambi il faut que ya opérer na partie ya 2021 boyoki yango libération totale à l'homme noir boko mona ba message kotambola boko mona makambo ko sala boko kanisa fin du monde parce que bino boza bato kangami kaka na fin du monde mundela zo sala ndenge na ko bongisa bo mamukili abondela na Afrique yozo c'est la fin du monde. Le Kolatorotelem la Mindele, nous serons contraints, obligés à quitter l'Europe, à quitter l'Amérique, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Brésil, partout, on est obligé à quitter l'Europe. Tokozonga en Afrique, retourne à Bissau Kozonga. Ingeta. Il faut que Tozonga, peuple de Dieu à Kozonga, parce que nous sommes les ceux qui botangi na kati ya Bible, on ne va modifier. Babi boye. Tangu bokomo na Israël bango no swaza kozonga boye ba que fin du monde komi boye ba que suka mu komi mais la fin du monde qu'on parle ezaline suka ya mindele c'est ça la fin du monde toza ko changer période tozo chanter la période ya poisson to comme na vaisseau bloc changement ya ko salama et bandaki depuis la l'an 2000
procédure banaki depuis l'an 2000 to chandaki déjà. Et bandeko. Et le kola biso to kotele na munde to za une information nyonso. To kozala obligé yako quitter Europe yako zonga en Afrique. Biso batoza na diaspora to ke no ko sauver mboka wana. Parce que loko moko te ko sa mutu moko taza na pouvoir wana Nzambia ponaki. Félix azawana na volonté ya ba Rwandais. Félix azawana na volonté ya Mindele. Parce que Mindele ba bien il faut que ba continuer comme ma batu mouille comme ma africain comme ma congolais pour la que protège à la poto. Il a fallu la guerre il y a 7 jours na makobo la 2000 personnes ba kufa pona PlayStation 2 et bima. Compagnie ya Sony o esala ka ba PlayStation ba jeu ya bana ba game wana pour lancer deuxième version, il y a PlayStation. Il a fallu la guerre, il y a Makobo là. Il y a 2 semaines, il y a 2000 personnes. Ce qu'on y habite. Pour que tu aies Android, il a fallu déclencher la guerre dans l'Est. En 2007, Makamwane Banda. Facebook, Twitter, Instagram. Il a fallu que tu aies la guerre à l'Est en 2007 pour commander. Et Tata Nzamba zo bake ngonga ekoki. Yoza na diaspora yebake tokozonga. Martin Fayulu na meeting na souka lobaki que non, la diaspora préparez-vous pour venir sauver le pays. C'est-à-dire même yemoko Martin Fayulu a yebi que le Congo sera sauvé par la diaspora. Mais malheureusement yo lelo diaspora ti lelo za na distraction. Si le loma rambezanga tina, si le loma discours ezanga tina. Moi je fais ma part. Tôt ou tard, Tata Nzambi ako rendre nga ba kontinanga. Ako pesa nga li futa oyanga ekoki. Na ebisa kabino ke ba pasteur na bino bazali ba pasteur moko malheureusement bazali ba véhicule. Bato so disa ba teka no évangile ya Yesu. Baza kote yango selo ndenge batangiseli bango. Baza kotanga ngo ba théologie, bazo yekolo ba théologie. Makambo ya Tata Nzambe le kana théologie te. Makambo ya Tata Nzambe bakotangisa yango te. Mundela kokotangisa nga jamais histoire ya bonzambe nanga akozwango wapi. Mundele jamais kotangisa yo la spiritualité africaine. Je suis désolé bande ko ba chrétien bo la nanga nakuna yebisa bino, tout ce qui est religion est satanique. Rapport mon côté zali entre religion na Tata Nzambi. Na message yo botangi bo guerre ko bimato ko sala guerre contre Rwanda. Congo Brazza ko sangana na Congo Kinshasa ko sala guerre contre Rwanda et to kolonga guerre Rwanda. Et ce qui bo remarqué na ebisa bino ba vidéo moko boye makamu bo mona na Congo na RDC. Na kati ya Brazza bazali. Il y a déjà des militaires rwandais na kati ya Congo Brazza. Il y a des Rwandais na ba village ya Congo Brazza. Na yebisa bino makambo yo. Kala mingi te ba Rwandais ba uti ko bengana ba uti ko boma bango ya 3 semaines na Cameroun. Alors bon mituna. Pourquoi ba Rwandais bango nyoso na Cameroun, na Congo Brazza partout? Bazan objectif moko ko conquérir Afrique centrale. L'Afrique centrale ya ngwana nde bonzambi ya ngwana royaume Congo. Royaume Congo ya ngwana l'Afrique centrale. Gabon, Namba Cameroun, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Angola, Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Zambie, c'est ça le royaume Congo. Na ba tribu na biso ndambo bakenda ndamba tikala na Afrique d'ici tamba bazo songa ndamba tikala na Afrique obenga le lemba. Vidéo to le malheureusement et quotidien na YouTube na expliquer kabino voir même na ba kombo nyonso ya ba commune eza na Kinshasa wana eza na Bible. Na pesa kibino ba verset à l'appui kombo Kinshasa eza na kati ya Bible Kushasa. Na pesa kibino avec ma preuve à l'appui Ituri Ilebo, Mbandaka, Matete, Selembao, nyos eza la kata Bible. Na yena kibino ba verset biblique. Na yaki na ba verset biblique parce que oya azana besoin ya verset biblique.
pesa yo lien okotala okomona tout eza na kata Bible. La diaspora congolaise, tout ce que vous avez ça dans le Congo, ils allaient ba signer à fin à temps. Beaucoup mona bango ya minene zako ya na loba ki na Facebook, il y a un nuage qui annonce la pluie. Eza na lipata moko na likolo eza ko signaler biso ki mvula ekobeta. Et qui dit la pluie dit la bénédiction. Il y a un nuage qui annonce la pluie. Ba signe nyo sosio ko kisami ke mboka lezo sikulama. Na ina yok sabino siko audio wana ezali ya staff ya Fally Ipupa. Audio ezali ya staff ya mutu ya Fally Ipupa. Ko tunanga source te. Avo otunanga source. Makambo yoko yoka. Comparé na ozo mona. Soki ekokani te nde siko luka oyeba source. Mais soko mone kokani na oyoko yoka. Alors que tunanga source te pona ya oyebisa yo te. Tout n'a pas source pour nous que WhatsApp exemple na oyebisa yo te. Il faut te protéger bat ma pesa biso d'information. Boyo kasiko audio ils ont un téléphone au purée, ils ont un téléphone ezate. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Bobenga ngai na 07 68 99 86 91 repris sabino audio wana na vidéo audio ya batu ya Fally Ipupa na kati audio wana ba camarade ya Fally bato sola na téléphone moko enregistra ki muninga pourquoi na yebité ou soit ezaki audio atinda ki pa ya muninga na ba sola na audio moko azobisa muninga mon frère toke bana camarade na biso asimbi akomi musika yango moni tango ba combattant ba opekisa biso bazalaki na raison siko azotuna muninga mon frère talata yo moko pourquoi Fally Ipupa alataki masque pourquoi zalaki kaka ye moko alataki masque wana mbatu ya Fally Ipupa abi yaya dala neni mwana maya lataki masque yimo bisutu nyosto lataki te. Na sana audio wana. Oya ko benga nga na ko tindela ye. Oya ko komelanga message, komelanga soit na peuple mokonzi waiza na Facebook na ngai komeliti nga numéro na yo, na ko enregistrer nga na kombo na ko enregistrer, na ko tindela yo audio yango, na ko tinda vidéo. Camarade Fally ko se poser ma question. Mon frère, mais pour nani yé à l'attaque masque, biso to l'attaque te. Pour nani na ebisi ki batnyo sote ba na ba masque na bango. Ba camarade a Fally pour baza ko se poser ma question. Et ya lobby que so remarquer les autres père de batunyon so ya milliers batebele ba kufi ya minye ya ba combo. Pour ne pas citer leur nom parce que bandeko ba kufi baza na passe na mutema. Donc oya kutanga ba combo ya bato akufi te za sengote. Malheureusement, tozalaki apona koyebisa bato yoka ibisote. Pourquoi na bandeli makamba Fally parce que na olbe makambu ya ba vaccin makambu ya coronavirus, makambu COVID-19, Fally Ipupa qui fait partie ya bato oyo bazana ba projet ko exterminer ba congolais. À partir ya ba loge na bango. Et Fally omoni kindoki ali baliaka bato na butu na moya komi na mawa. Malgré lui, Fally a salango malgré lui azali na choate azali ba corps ya signa. Azali ba clause o ya signa azali na choate. Et ceux qui botali sorti ya Fally nyos après les 28 boko mona ye, il a fané. Il est triste. Makam na olo boluka ba image nyos ya Fally après journée wana o ino se bimaki bon mona ce n'est plus la même personne parce que jour wana na kati ya concert wana Aigle bimaki, aigle pumbwaki. Aigle oyaki na mission na ye, aigle oyaki na makambo nango et les gens ont été contaminés. Biso mo pe tolo baboye na libanda ba combattant mingi tozoki malade na libanda pe. Biso pe ba combattre belé to beto ko libanda. La plupart ba combattant nyonso après journée wana ba grippe, ba fièvre, ba te belé ba zaki journée wana. Et bon comme on a fallu il est triste lelo.
Il a fané, ce n'est plus la même personne Azalaki avant concert il y a le 28. Zoa image a fallu avant les 28, Talana image après les 28, au Komana que ce n'est plus la même personne. C'est-à-dire quelque part Azali Congolais pas sur la montée manaï. Les lotos les labateux belé, la plupart abattent boire la musique mingi bakoufi. Et la plupart bango nyos pasaki na concert wana. Fali les savait. Ayeba ki bat bako kufa. Voilà pourquoi il y a qui na masque. Quand il s'engage que ça qui hasard, fallait ça la laisser la roulette à masque. Même le chauffeur a même la tité, bah tout va la tête à la taille moro. Ne me dis pas que c'était un hasard. Quand il s'engage nezaki bon parce que fallait ça qui prudent, il y a la tête qui masque. Ne me dis pas ça ou ne me dites pas ça. Il savait ce qui devait se passer le 28. Voilà pourquoi Azalaki têtu makasi. Et monsieur le maire, préfet wana, ozo faire partie ya baloge wana nyos wana, ba yeba kike bokita bomata fali akobeta parce que derrière concert a fali, et un projet ya ko éliminer ba africain zali. Et na yebi saki bino que fali a mettre carrière parce que mukolo wana ezali bukolo bokomona entre Tata Nzambi et la franc-maçonnerie, entre Tata Nzambi et les Illuminati, ou entre Tata Nzambi et l'Illuminati, beaucoup de monde est mukoloana. Il n'y a pas qui nous fallait percevoir occasion au monde entier qu'on le Congo. 4 étoiles, il y a planète qui est le solo ya Congo. Non, non, il y a binango. Si même les mêmes jours que Nanzela ya Bercy nan ya Kolobayango. Nani oya ko douter lelo makamunga na lobaka yango salami lelo. Pays nini oyo le beli Congo tel lelo. Le monde entier yebi lelo Congo à partir du 28. Balobela ki spectacle ya concert ya falite ben balobela ki banfuluzi bana ki mbanga descenda ya Lumumba. Parce que message est yo kana ki monde entier. Tout le monde avait compris qu'il y a un pays qui s'appelle le Congo qui va mal. Il y a un pays qui est sous-occupé. Le monde entier. Message oyo kimbangu falaka comme ça et batuso kuma temena asali réincarnation to lancer message wana nani oya yebite ki ya bato benga ba combattant ba opposant bazalaka nani oya yebi Congo te le loisate parce que événement wana il est qui en direct qui partout dans le monde entier ba chaîne nyos ya minene et lakisa ki on a ebisa kabino fali a peso occasion parce que mkolana tokoleka offert na CNN, na Al Jazeera, na BBC, na Africa numéro 1, na RTBF, na BFM TV, na France 24, na France ID, na France 1, tokoleka partout offert na ba chaîne ba sud africain dans le monde entier. Alors yebisanga et salamate et salamate. Et c'est à partir du jour wana carrière a fali et koyaka. Nazolo bango en tant que descendant, je le dis au nom de Tata Nzambi. Mukolo carrière a fallu kufaka yangwana. Vous ne le verrez plus na likolo komata komata. Ako suka wana et suka na ezali shit. Parce que montagne tango zo mata yango, yeba yango na sima ya montagne ezalaka descente. Soko mati montagne okomi na suka, na sima nango ezalaka kokita. Et Fali a anticipé la fin de sa carrière musicale. Et dit à Tanzambi, en tant qu'Mvoulouz, en tant que Motindambi, en Fumukimbango, na ebisi bene ebisaka bino avant concert, Fali a mettre fin à la carrière naïe. To sali to kwa ko sala, to yaka na Bercy to sali ko sala. Na bandeli concert à Bercy parce que makambo ele kalelo, na prophétie boyoki balobiango bien diaspora ba combattant surtout ba combattant boti kabanzela ya mabe qui dit combattant muto ozolandanga lelo zali combattant combattre sana ni mutu nyonso oyo azoluka changement ya Congo de manière positive die wana combattant yo zalaka na souci ya Congo oza combattant ou combattante ko kanza teke combattant ezaka mutasalaka vidéo non. Non, yo zoka tengo sala vidéo te mel ozoka souci na yo pona mboka otinda ka mbongo obonde la Tata Nzambi ozoka tana o se souciaka pona Congo yeba kozali combattant combattante des journalistes des médecins des avocats je ne sais pas moi des hommes d'affaires bino tout ba combattant mais message ezali boy
bobima na ba science occulte ba science ya mabe diaspora lokola boko sauver Congo bobima na nzela ya soloka bobima na nzela ya science ya bapaya bozali ko étouffer accomplissement ya pouvoir ya tatanzambe kokisa parce que nous la diaspora bisone to ko sauver mboka. Gardez cette vidéo boko pesa nga raison un jour parce que nyonso nga na lobata moko na ni ratate na yaka koloba na sentiment te na yaka koloba ainsi dit tatanzambi. Donc au bon moment na Congo pouvoir eleka na Congo Félix azane loko akosala te. Bon monaki ya mwana Félix na Kanambe bakutani avant que aya konomé aya kosala la restauration à restaurer armée. Pourquoi bakutani? C'est parce que Kanambe qui est le véritable chef de l'état ya mboka wana. Il fallait bakutana basolo la Kanambe apé sa ordre pour que yo Félix osala koko sala. Et Zalinde mwana parce que c'est lui qui est le chef de l'état. Celui qui dirige le Congo officieusement c'est Hippolyte Kanambe. Et celui qui les dirige officiellement, Oazali étiquette, Oazali marionnette, et Zali Félix Tshisekedi Wakanambe. Et tant que basololi makambu wana, et basoli makambu ya kamere, et puis basololi makambu ya yamboka nenge sengeli. Parce que Kanamba kani, ne ebisaka bino, Kanamba kani seke mutazo kangisa, mutakangisi kamere Zali Félix. Ça Félix ite. Baomi bale bakutani baluka basala, bakosala nini makambo yo. Li makambo wana ezala vrai yo ezala faux mais biso peuple toza côté lema to yebi que justice ezali ya ba Rwandais mais lokola ba osé ba bandi makambo wana ba kozonga simate parce que tatanzambi mon panga na ye ezali kolo ya Congo. Ça je vous le dis beaucoup mona liwa ya ba liwa batu bolandaka nga na Facebook na ba page na nga na komaki maladi oyo ekokota na ka ya Félix na lobaki yango. Ah non, ozo souhaiter ma ya mutu. Yo kokufa te, ngana kokufa mais la tête haute. Na kokufa la tête haute. C'est la 4e fois. Soki na koufé c'est la 5e fois. Na yebi sakabino au mona ngam taliboma, je sais de quoi je parle. Na kufa 4 fois si na zonga. Kongo nga waiza. Na ki Kongo lingolo ba ayaki. Donc na yaka na koya lisusu. Na vie passée na kufa ka na mai. Oyo koya na ebite na wakufa na nini na yebi maram na oloba na yebi maram na oloba je sais que la réincarnation existe parce que na Bible batebeli batanga yango obozo mona esala na Congo ce n'est que le début mon peuple koya kolongola nyoso na ebisa kimino liwe kokota na kati ya ceinture ya Félix pe bana to bana ki kaka bango nde baza kokufa. Na yebisa kibino lokola baza ko benga maladi wana na nkokota na Congo yokota na ba famille na bango. Monanga méchant, monanga soko mona nini. Mais je suis désolé, il faut to lo maramnenge zali. Quand un méchant meurt, on lance des cris de joie. Quand un méchant meurt, on lance des cris de joie. Yom to la nangai okumisaka histoire ya David na Goliath. Na lo ba chaque fois. Bino tout vraiment comme ça. David a bomaka Goliath. David a salama maminene. David a bomaka Goliath. Mais Goliath n'a la sala yenzambete. N'est-ce pas que koboma mutezali lisumu? Donc, baboma Goliath bino bo sepela kabobi que comment va sujet à vie na bino. Si qu'on Félix Akufana Kanambe et comme lisumu, incitation à la haine, outrage au chef de l'État, nanani nanani, au commune doki. Mais yom to bananga nengwana tous les jours. Okum sara histoire le cas na Bible David aboma Goliath. O sepela ka nenge baboma bana nenge histoire disa bana ba Egyptien ba dindaka na mai bo sepela ka. Bo sepela ka nenge intel aboma intel na Bible. Asamisa boma bo sepela ka na Bible. Mais c'est la même histoire. David yabiso le lezali Félix azali pardon Goliath ya Congo le lezali Félix. Goliath na lezali Félix. De biso ba David to koboma Goliath. Et ceux qui sont David Obomi Goliath, Israël, et les peuple de Dieu, beaucoup comprennent que. Excusez-vous, oui, c'est qui? Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. Donc,
parce que nazo ganga mingi ba voisin ba ye. Voilà pourquoi yango mo na linga ça la vidéo na libanda soit na voiture pour nous à l'aise. Donc voilà. Donc je disais pour qu'on comprenne ezali message yanzambe. Malheureusement j'avais beaucoup à dire mais ma voisin bazo déclaré voix ils ont même na ba voix ils ont kende. Bon partager vidéo situation à Congo yangwana. Bref, au bon moment na Congo ezali juste ba signe ya fin ya temps. Et là comme sous nakoloba ezali boye. Makambo mona oyoyo. Botinda bino bosa na makambo vaccin te. N'oubliez pas ma solo ya vaccin. N'oubliez pas ma solo ya vaccin s'il vous plaît bandeko. Docteur moyen mena mona komi boye. Donc, déconfinement et qu'on progressivement. Ce coup, autant de déconfiner, est-ce que basali bato exemple, basali bato ya gombe, basali bango ba test pour ba yeba ke malade wana eza te to ba bimi nango. Est-ce que ba tester bato? Ni nango o esalaki ke bakanga gombe sko ba fongoli. Tant bakanga gombe, ezalaka 5 quelques cas entre guillemets. Bafongoli gombe 329 cas. Avant bakanga, il y a qui 129. Bafongoli 300 quelques. Donc, vous comprenez que ils allaient mascarade. Bazo monter babakamuna bango. Parce que mindele bazo tia bango pression. Bon mona ki muyembe azo sala discours na ye ambassadeur ya États-Unis vandi. Qu'est-ce que l'ambassade des États-Unis a à voir dans un problème où les talibans congolais a traitement na bango? Qu'est-ce que l'Amérique a à voir? Ambassadeur wana kovana na pas sala musala nini? Musala nini na kovana sala wana? Musala nini na kolika asala wana? Allez-y comprendre bandeko. Bozala na bienveillance. Motuta za la distrait na makambo taliba vaccin. Tout ça bozoyoka. Nakoyaka chaque ko rappeler bino ke bobo sana masole ya vaccin te, bobo sana ba chloroquine ya Olive Lembe madame Corbillard te. Olive Lembe azu ba chloroquine ba pona ba congolais. Ba masque. Bolata ba masque, bo sala ba masque na bino moko te ya maputa. En plus balobi que non oya kolata masque te 5000. 5000 wana peuple wana nanpo ya kolie mona nakate. À cause de masque wapi, à cause de donc vous comprenez que tout ça est pour le peuple congolais. Félix aye wana juste pour le peuple mais ngonga ekoki ok nenge boyoki na vidéo pour la kosi kolamboka. Numéro nanga yangwana 07 68 99 86 91 07 68 99 86 91. Benganga na pesa yo vidéo wana et puis na pesa yo audio oya staff ya fali bazako lela nenge camarade banga simba bakisi ya musika nenge camarade na bango a sacrifier ba congolais ba camarade ya fali bazako recruter nenge nini wana il fallait bayoke la biso ba combattant bayoke la diaspora bayoke la kabisote et lelo bazo regretter ba mort la plupart ba mille ba yemba kamingi ba kufi pour na concert wana. Bofinga kabiso, mais ce qu'on peut savoir biso raison. Ah, on a le biboy. Est-ce que na fingi muto? Est-ce que na fingi muto? Na fingi muto te, na finga muto te. Bino nde bolinga vérité te. Boyebi si biso to mesana, mais bino bolinga ko mesana te. Muto benga ki coaché, caméra coaché, bokomi ko finga ye parce que bozali distrait, parce que bozali ba taliban, les moutons qui sortent. Bolingi kolia bamboa, bolingi kolia bakamizanga tina. Voilà pourquoi ma kansi za ndengwana. Ingeta na kozonga lobby après lobby na ko solo la. Li solo ya congolais oyo babomi kaka pola ataki masque te dans un message pas ya greffier international et dit Bolombo, ya peuple mokonzi. Nyango la ngena lande nango pe pona ya ko sala vidéo to solo ngo après. Merci na bino sobola lingai partager vidéo. Oyo bokola nango pe après tous alliés ensemble. C'est peuple mokondi waiza membre ya peuple mokondi souverain la pesi batno sombote la diaspora ingeta préparons-nous tous à l'après la diaspora
toza kozonga mboka na biso parce que l'Europe esi ekwei. Europe ekwei. Ingeta na tiki bino tokutani balasima ingeta.